Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Boutique bijoux d'or Mossi. Voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or Mossi. Boss, voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or. Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Voyant Simba Bogartala, hey, Esalina Ndengena Yomwani, Balobi Tokota, le Lobi Sonyo Sona Bila Boutique, Tokota Nebisotolata, voyant Simba Bogartala, Ayesalina Ndengena Yomwani. Bonsoir, bonjour, na mutunya so ya kozwa occasion ya kolanda émission ya Mama Bijou na mkola lelo ngande kona bino ya mwasi na kombo ya Bijou d'or. Na asir bino moko bomoni profil o Mama Bijou d'or atie. Vraiment esengo penza ezate parce que toza na matanga. Mama Bijou d'or na lobi pourquoi pas. Na meka ko sela bino vidéo même jour o nazwaki information wana. Na sela ki bino mo vidéo mo nazalaki na mbetu. Nalobi pourquoi pas naya penza naya ko solola naya ko pesa conseil ndenge na pesaka ndenge babone na nga baza kozela naloba quelque chose ngabi pourquoi pas nakoya koloba quelque chose parce que ya koloba penza ezali Mama Bijou d'or lelo na yeka atomika ko solola surtout vraiment na makambo mingi etali ba mabala na biso ya poto surtout vraiment na makambo mingi etali Soni oto yo kaka surtout vraiment la makambo etali ke ozana à l'aise te mais ozo sala ozo na miso abatu ozo linga kola kisaneti ozalaka heureuse Mama Bijou d'or na koloba mingi te nga naza bidor na beta masuli zalaka mingi chaque vendredi na 20h30 chaque samedi na 20h30 naza na émission na nga to sambela elongo ezalaka chaque dimanche na 19h Mama Bijou d'or alambaka Mama Bijou d'or asala ba émission ba promotion ba star na sala ka émission ya ba amser soko luka alibala contacter Mama Bijou na sala la émission to mekana ko luka amser na yo esika nini azali Mama Bijou d'or na sala ba publicité batu na sala ba promotion ya biloko batu na sala vraiment na tira penza makambo bele na sala batu ba publicité so lingina banda kotiela o publicité na yo na kati ya chaîne na nga pourquoi pas na banda kotiela yo ba publicité na kati ya chaîne na nga kaka ndenge oyo yo oko linga Mama Bijou lelo vraiment toye kaka to meka ko solo la mukie à propos ya likambu oyo ekweleli biso na France ya ndeko na biso ya mobali na kombo ya Marcus Kalambai aza maître avandi na kid avandi na bandal donc to mekana nuko solo la lisolo ya papa na biso na mama na biso oya tiki biso na kombo ya Marie donc to mekana na mekana nuko talisa ba boni nanga eloko soki ezo simba te batikaka donc avant na banda koloba loba mingi nazana besoin boyo kana nu témoignage oyo ya bandeko balobi bandeko oyo bayebi bango bien nga malgré la zamo na bandal mais na yebi vraiment ndeko na biso marcoté na yebi pe moi si na été donc boyo kana ba témoignage wana comme ça Mama Bijou d'or na zongela bino na ya to mekana ko solola to mekana ko talisa bino biloko mususu ba force rater na vie botala ba boyo kana nu ba témoignage oyo après Mama Bijou d'or azongela bino mobali yango abandaki kobeta ye ti mokolo mosusu bakokanga ye na monduki na bambeli nde bazwi po bapanzaka ye bamosu motu nde bazwi bakende kovandisi na prison avandaki na baprison asali 2 ans na prison apres ntango abimi ndenge ezalaka abimi apres na nsima akomika kobondela mwasi bazongana lobika bolingo ndenge ezalaka mwasi soki alingika mobali osala ndenge na ndenge azongisaki na ndenge mpe ndenge eza wana moto azoyebisanga mpeti na nga wana tozalaka na ye mpo oyo babomi eza ndeko na bango komba fi yango mari ana mwana na ye balo ba 26 ans mwana yango ana 24 abala mondele mwana yango na ye aza abala mondele nde sikoyo abomi ye atrange ye abomi ye abimi aki azonga kanisi lokola akutaki mwasi yango alamuki akuti mwasi na ebembe ya mwana ya 6 ans na ya 8 ans akuti bana ya 6 ans mwana 6 ans na mwana 8 abota na mobali wana
nde yango wana akende moko natongaki komipresente pa polisi nde polisi bayi kosala enquête bana batie bango na soki observation na hôpital mpo abomaki mama na bango émotion esali bana tuka bijou limbisa na yo na Paris bosana ye tovanda na biso okontinue vi na yo bana no bakobosana yo papa na ngai voilà limbisa kama to continuer maître Marco Marie Moutalongola Ekid, voilà Marie Moutalongola Ekid, na ye na poto yem bengisa c'est ça, c'est vrai. Marie Moutamema ye na poto Marco a fouté le côté. OK. Marco a fouté le côté Marie ayaki na ba conteneur na ye na Kinshasa atekaka mais abali bo Marie aza française avoir la nationalité et basali mariage donc Marco a visa facile pour abali français. Ok, d'accord. Sikoyo, na continue. Tamu, Marco na pesi conseil na le longwa kuna yaka na Paris, awa, uzomwa si na oba na bakobosa na oti. Papa nanga, ayoke la ki ngai camarade nanga, aye na Paris, mais akomela pa na ngai te, akomeli pa petit frère na biso moko na Saint-Denis. Nous apeka na balabala moko kaka. Bana nzobe na bandal. Akomi pa petit frère nangana na Saint-Denis azovanda wana zosolola mais komoni iko calme bi na rien na sala même agressé kuna vraiment parce que nazaki isolé na vanda na journée mobimbanga moko na chambre mais awa na okanda bien mais problème naza nango ezaki mukanda na ngai fuelala tikoyo pona renouveler ekosenga ngai il faut Marie a tindelanga ba document mosusu. Il faut que ndeko tourelle pour na zo ba document pa ya femme comme ça na renouveler mukanda nanga. Ando baranga za mwasi mabe tala ba neo to sali to boti bene bana mibale. Normalement fa na zo déjà mukanda 10 ans. Mais si le lo na ba 1 an parce que yé muta compliqué nga IG. Na oui c'est pas grave. Mais moi ozala na mukanda na. Avant le mwana reine wana leki na ya mwasi akufaki maman na biso Marie paix à son âme malgré baboyanaki apesaki maître afutelaki billet et puis aremetaki mbongo akilokunda leki na ya mwasi malgré baboyanaki. Ah bon? Malgré baboyanaki Marie parce que camarade nanga utaki prison a ne côté a osala te babengi les camarades nanga iki leki no mwasi akufi. Maman Marie na ki mutema na ye parce que faut pas te le baraka mabe ya muta ola munaye atali papa bana na ngai akufeli leki na ye abimisi mbongo afusombi billet et puis apesi mbongo azwi flax kuna pendant 2 semaines apesi pe argent de poche akunda pe ndeko na ye. Ah bon? Wana maman Marie mutapesa ki mbongo wana. Oui bandeko na nga na sibilo moko boyoki ba témoignage oyo elobami wana pona tina ya ndeko na biso Kalambai na tina ya mama na biso oyo atiki biso na kombo ya Marie. En tout cas bino moko boyoki ba témoignage oyo bandeko balobi ezali pasi makasi. Ndeko na biso ya mwasi na kombo ya mama Marie azalaki femme courageuse, azalaki femme commerçante. Ndeko na biso azalaki déjà na mukanda na ye oyo azalaki déjà français. Ndenge ezala kaka balobaka ke bolingwe ponaka nango frontière te. Ndeko na biso akendenge na Congo akiko kuta na ndeko na biso akiko kuta na ndeko na biso ya mobali na kombo ya Marcus balingani na bango mwasi lokola lingaki mobali na ye mwasi abali mobali na ki tellement lokola mwasi azalaki na mukanda na ye ya malamu azalaki française mwasi tanga zonge umelaki lisusu te ndeko na biso ya mobali Marcus mwasi abengisi ye na poto koya mwasi abengisi ye na poto parce que mwasi azalaki femme courageuse azalaki femme commerçante. Ndenge ezali wana ndeko na biso ya mobali babotaki bana mibale na mwasi wana mwana mwasi wana azalaki déjà na mwana na ye moko donc mama na biso na kombo ya Marie azalaki na bana misatu y compris donc nande bana baye kobota bana mibale na papa na biso oyo donc mwana mama wana akomaki na bana misatu mais ye na mobali oyo auti koboma ye babotaki bana mibale. Ndeko na biso ya mwasi azalaki courageuse abandaki koluka mbongo na ye. Ndeko na biso ya mwasi azalaki na ye déjà bien mais ndenge balobaka kaka donc moi ça bonga kana mobali ya mwana yaki kokoya na maboko ya ndeko na biso ya mobali na kombo ya Kalambai. Donc couple la baone babandai ko vivre na yebike ba couple mabe ezala aka te malamu pe koki kozala bazalaki na bango bien babotaki bana na bango
période moko balobi donc mobali oyo na kombo ya kalamba ya bande kobeta mwasi na ye trop akotaki ti prison bakangaki ye bazalaki déjà boyoki ndeko na biso mosusu ya mobali alobi baseparaki akendeki kovanda epai ya baninga na ye bana na biso bandeko na biso mpe kaka ya bandala apesi bino mbote akendeki kovanda epai ya baninga na ye na ndenge ke mobali abandaki kolanda toujours mwasi parce que séjour na ye ava ekuba ekemba il faut toujours azala na ndeko na biso ya mobali ndeko na biso ya mwasi na kombo ya mari boyoki bino moko lisusu alobi ke azalaki kokangama na bachambre ye papa na biso na kombo ya Marcos nde azoloba abandaki kokangama na bachambre akokai mpe kozwa AVC donc asepelaki ndenge akomaki place moko na baninga na ye kozonga ayaki kozonga na nsima wana nga mama Bijou D'or nayebi te parce que nayebi ke akotaki prison nayebi ke abetaka mwasi wana mabe nayebi ke boyoki bino moko batémoignage oyo ebimi donc mpona koloba ke libala yango ezalaki kaka na barose te ezalaki na mabe ezalaki mingi parce que déjà soki mobali azobeta yo na ndenge moko ke abeta yo ti akota prison abeta yo ke asala yo vraiment ke avimbisa oyo elongi ntina libala yango ekozala te libala d'abord soki boza déjà mwasi na mobali boza déjà na attente ya malamu koma mobali akokende kokangamaka la chambre akotika yo kote mosusu d'abord bino moko boyoki déjà batémoignage wana mpona kolakisa bino d'abord ke donc mabe ezalaki mabe ekotaki depuis kala mabe ekotaki depuis kala donc yango wana mama Bijou D'or na ye tosolola pona nini tolinga toujours koforcer pona nini tolinga toujours kaka kosala eloko moko boye pona batu bamona batu bayeba te tolinga toujours kosala eloko moko boye nazosala pona nasepelisa batu tolinga kosala biloko mingi kaka pona nazoyoka soni misu ya batu yango wana baka oyo eza koyela biso yango mama Bijou D'or nalingi tomekana ni kosolola mokie parce que mama Bijou D'or nga nazala contre mabala te parce que libala eza bien mwasi il faut abala mwasi il faut azala na mobali mais soki eza kosimba te malamu kokabwana koforce te parce que eza lokola ki camarade soki bozoyokana te il faut kokabwana totambola nzela moko soki toza koyokana soki bozoyokana te inutile ya koforce inutile ya kosepelisa misu ya bato donc yango wana bandeko na ngai ya basi mingi na kati ya mboka oyo na poto baza kosouffrir yango wana bandeko na biso ya mibali mingi na kati ya mboka oyo baza kosouffrir parce que baza kobanga misu ya bato donc ndeko na ngai ya mwasi oyo ozotalanga esika ovandaka so omonaka kozalaka à l'aise te c'est le moment ya kotika c'est le moment ya kokende parce que soki obengi mutu opesi oyebisi mutu lisolo na yo mutu akopesa yo kaka conseil mutu akopesa yo kaka conseil ke vanda libala ezalaka kaka boye bamama na biso na Congo bamonaka pasi ti basalaka ba 30 ans de mariage ti basala ba 50 ans de mariage bazalaki kaka na baflair te bazalaki kaka na boye bazalaki kaka na boye donc bakopesa yo kaka conseil ya bongo parce que mutu moko te jamais atanga mama Bijou ndenge nazoloba bo obengi nga mpona koyebisa nga ke libala na yo boye na oyebisa kaka ke vanda nakoyebisa yo kaka vanda parce que nakondima te nga nde naboma libala ya bato nakopesa yo kaka conseil kanga motema vanda sikota mutu oloba kanga motema vanda elingi koloba nini yo moko mutu ozali maître ya vie na yo yo moko mutu ozali liboso ya liboso ya liboso ya ba conseil nyonso tout c'est toi yo mutu oza maître ya vie na yo yo mutu oza au-delà ya tout donc yo mutu okoki kodécider par rapport ya bato ya mokili parce que soki ozeli kaka baconseil na bango mutu moko te akoki koloba na yo kanga biloko kende au moins ke bafamille soki famille amoni ke mwana na biso oyo asufraka mingi neti nga soki eza petite sœur na nga nayebi ke osufraka mingi na libala wana ntango kotuna nga conseil na ngai ezalaki kanga boma libala mpona nga moko namonaka ke osufraka ndenge moko mpe soki oza yaya na ngai mais soki ozali mutu ya libanda ou bien camarade en tout cas nakobanga parce que ekoya kozala keta mosusu oyo Bijou mutu abomi libala na ngai mais ezala ndeko na ngai ya mobali ezala yebisi ndeko na ngai ya mwasi ezala mobali na ye ayebi nakoyebisa ye kovandaka na ndeko na ngai malamu te nazomona inutile bozala donc c'est ça yango mama Bijou na ye kaka koloba ke biso moko tozali ba maître ya vie na biso moko tozali ba chef ya vie na biso bomoi oyo mpema oyo nzambe apesi yo na bato mibale te mutu mutu azalaka na makambo na ye mokolo mutu akokufa tokufaka 2 personnes te ata tobokufi 2 personnes ya mokolo moko jamais
baye kotia bino libulu moko jamais bakotia bino cercueil moko bakokabola bino toujours yango wana bandeko na ngai ya basi tozalaka na basentiment te mama Bijou D'or nalobi kozala mwasi ya mutu c'est bien oza na respect ebele bakopesa yo titre wana eza na bato mosusu kutu ta mosusu bazwa yango te titre wana eza na bato mingi bakendeke na baeglise balali na batolo na se asali bagene priere ya bamwana bamwa kaka mpona azwa libala kaka mpona babala ye kaka mpona baparent na ye baya kolia ta bamela ta masanga ya libala na ye donc ezali eloko moko bato mutu nyonso tu anviaka yango eza eloko moko donc nzambe asalaki mwasi ifo azala na mobali mobali mpe ifo azala na mwasi kobala c'est bien surtout vraiment soki boza koyokana soki bozoyokana en tout cas eza vraiment eloko moko ya malamu parce que mutu azalaka na besoin mutu oyo kozala na ye oyo aza mobali na yo na oyo aza camarade na yo c'est différent ya mobali na yo eleki parce que tozokabola presque tozokabola tout bozalaka nyonso tu bino mibale au moins ke na batanta mosusu ya bamisala mais donc libala eza malamu soki eza kitoko soki eza malamu en tout cas vraiment okozala heureuse ou bien okozala heureux esika ozali mais soki libala ezali déjà ekomi déjà na baproblème eke baproblème oyo ezali ke mingi ezalaka mwasi aza na chambre mobali aza na salon mobali aza na salon mwasi aza na chambre mobali aza na chambre mwasi akoti na chambre bana mobali aza na chambre bana ta mosusu bokanisaka balalaka esika moko nzoka balalaka esika moko te mobali akoma kolala na chambre bana mobali akita na kele akoma kovanda na kele na cave sikoyo wana sikoyo eza ntina nini ezali ntina nini parce que mobali oyo azolala na cave mobali oyo azolala na kele oyo biso tobengi na dodge ye mobali wana na ndako mosusu epai ya mwasi mosusu aza mutu oyo mwasi wana akotandela ye badra ya bien badra ya sika akotia baflaire nde babindele basalaka na bachambre akopelisa babougie parce que azwi mobali quelque part aza nanu na valeur epai na yo azolala na kela epai na yo azolala na chambre bana mais pourquoi ye mobali wana akobebisa vie na ye mobimba ya kolalaka kaka na bachambre bana akobebisa vie na ye mobimba ya kozalaka kaka na bakave ya kobebisa vie na ye mobimba ta mosusu mobali mwasi wana biloko alambaka ye aliaka te wana eza vie te mobali wana sikoyo basalaka yango kaka mpona nini parceke bato bazoyoka soni ya bato basala yango kaka mpona nini parceke soni ya bato misu ya bato bakoloba donc mwasi azobanga bamesala koyebaki naza marie bamesala donc na ye okoma femme seule na kosouffrir na kosala boye ntina ezali te ndeko wana oalalaka na cave aza na droit ya kovivre aza na droit ya mwasi alambela ye alia aza na droit basukola ye makolo aza na droit avivre mpe ndenge bamibali mosusu bavivra mpe ere mpe epai ya basi na bango akoki kobebisa vie na ye mobimba te soki eza kosimba te na yo ndenge moko mpe bandeko na ngai ya basi mibali mingi na poto awa edaka basi na bango te mibali mingi na poto awa basalaka barole na bango te mibali mingi na poto awa donc soki mobali abandi kofinga yo mwasi libanda ondima kutu te ozalaka mwasi na ye ondima kutu te yo nde mutu ta mosusu obotela ye bana mibali na poto babombaka basekret ya basi na bango te mibali na poto bayebi kobimisaka toujours basekret libanda mibali na poto baza baegoiste ta mosusu mobali mosusu akosepelaka ke ye alataka me mwasi na ye alataka eloko te basi mingi na poto bakomaka kosalela mibali basalelaka basi te sikoyo ndeko na ngai yo mutu oza wana mingi mpe na kaneti ya mama na biso oyo ye moko mutu ayaka poto na ndenge na ye abengisi mpe yo mobali ya oye sikoyo soki mobali azozala toujours égoïste mobali toujours aza kosunga yo te mobali toujours azalaka toujours dehors mobali toujours donc soki ta mosusu yozoloba tango yozoloba ezocuba ye apréféré kuta yoka na ye mongongo ta mosusu ya télévision ke ya yo mobali mosusu alingaka kobima na mwasi na ye te na bafeti bo alingi kutu kozala na yo te place azali alingi kutu yo ozala te
ka ndenge na uti koloba wala mobali mingi par préféré avanda na ye na salon atalisa na ye te nani tongo na salon na télécommande na ye abukani na ye na kiti alali awuti na ye ta mosusu mosala kei na ye kolia libanda lielele na ye libanda ntango akota na ndako ta mosusu kosukola ke na ye na kwa ya kiti avandi ti tongo sikoyo yo tina yo sikoyo mwasi wana tina na yo ezali wapi mobali asungaka yo te oza na problème ta mosusu ya famille na bino boye akocontribue te mobali asalaka eloko te yo moko moto ozali mobali yo moko moto oza nyonso na badossier ya leta ozali kolambela bana ozali kokende o ba réunion de parents ya bana ozali yo moko chauffeur yo moko nyonso yo moko cuisinier yo moko tout mobali apesaka yo mbongo te mobali asalaka eloko te respect apamba oyo aza nango te akende kaka koloba mabe na yo epai ya batu makambo kaka ya mabe sikoyo tina na ye role na ye nini na kati ya ndaku kaka mpona bato bamonaka ke mobali wana alataka pantalon akotaka na ndako kaka mpona bato bayebaka ke ozalaka marie nzoko oza nao erese te tina ya mobali wana nini parce que mobali ifo zwaka responsabilité na ye mobali ifo azalaka mobali ifo azalaka na donc na azalaka na place na ye mwasi akoki kozala na place ya mobali te place na biso ezalaka mingi kaka cuisine nabongisaka ndaku nasalaka boye barole mosusu neti ya kokende na babureau ezalaka ya barole ya mibali mbongo kopesa ezalaka babarole ya mibali na poto mwasi asalaka mobali asalaka lokola biso mibale tosalaka eza égalité na poto oui problème eza nango te tosangisaka ta mbongo ndambu yo opesi mbongo ndambu nga mpe napesi mbongo ndambu tovivre mais jamais ya yo ebimaka kaka yanga kaka yanga moto ebimaka ya yo ebimaka te edenga ata na ndaku ndenge ezalaka boye na poto mwana mosala azalaka te yo osalaka eloko te et puis olie esilaka abongo ngala bokolaka na ngai yo soko osimbi kofinga ngai ondima te ke kutu mwasi yango ye moto abokolaka yo soko asimbi kofinga mwasi na ye okondima kutu te mwasi yango moto abengisa ye na poto neti na kaya ndeko na biso oyo soki osimbi kofinga mwasi na yo okondima kutu te ke mwasi wana bobota na ye bana bozalaka na ye chambre moko salite nyonso to ya mwasi wana libanda epai ya bato na ya lokuta na ya solo sikoyo yo mwasi oyo ozotala nga nyonso to wana oyebi na yo ke mobali na yo azalaka boye olingaka koboya ye te olingaka bokabwana te mpo na misu ya bato mpo na bato bakoseka yo mpo na okoma femme sele okosouffrir ndenge bafemme sele baza kosouffrir pona baide etonda yo na mutu yango moye osala donc olibere mobali wana ozala yo moko moye osala yango eza te parceke oza kobanga parceke oza kobanga bakoseka yo siko ovi na yo mobimba okovivre kaka boye okozala jamais heureuse na sens ke libala ebongaka bozala bokopere mwasi na mobali ifo bokopere mwasi na mobali camarade ya mwasi ya liboso ifo azala mobali na ye camarade ya mobali ya liboso ifo azala mwasi na ye d'abord na couple soki boza couple plus ami toza mwasi na mobali epuis toza bacamarade soki bozaka mwasi na mobali apamba sans bacamarade ekomarche pe te mobali na yo aza camarade na yo mobali mwasi na yo nde camarade na yo soki boza bongo te ekosimba te sikoyo yo mwana mwasi oyo mobali na ndako asalaka eloko te akontribuaka te mosala na ye kaka kofinga yo mosala na ye kaka koloba n'importe quoi mobali donc epuis soki abandi kobeta yo akobeta yo neti aboma yo soki batuni yo balobi nini boye ote na tutalaki nzoka babetaki yo makofi nyonso to nga nalobi asalaka yango te abakisi lisusu na kobeta yo akontribuaka na ndako te apesaka eloko te mwasi futa boye mwasi zongisa boye mbongo bana surtout soki ezali wow atikela yo bomengo nyonso
sala na bomengo nyonso to abana wana ye aliaka na ye kaka ye aliaka na ye kaka yo lambaka ye aliaka na ye donc pantalon moko ezokota ezobima pantalon moko ezokota ezobima na kati ya ndako harmonie eza te ebonga kutu mobali yango yo lambaka ye aliaka na ye apesaka eloko te azala na tendresse azala na harmonie eza ya mibali mingi bazala bongo azokosa ta mosusu baninga na ye libanda ntango akotiaka makolo na kati ya ndako papa akoti responsable akoti tendresse ekoti mwasi nyonso bandaki kola basanti mpenza ke mobali nanga akoti ke ntango mwasi azolamba mobali yango aye akoti na ye ntango ale mwasi asilisi na cuisine mwasi akei na chambre mobali yango avandi ne na salon ntango mwasi abimi na salon mwasi akoti na chambre donc bato baza mpenza lokola mpuku na nyau jamais bakoki ovanda esika moko boye na kati ya ndako ntina na yo mama ya libala ezali wapi bamama na biso na bakongo kuna bazalaki ke asalaka na ye commerce te asalaka na ye mosala te mobali na ye ayelaka ye mbongo mobali na ye moto alesaka ye mosala na ye kaka kolamba na tendresse ti mobali yango mpe soki awuti mosala papa aye ale butu ala akoti na kati ya ndako na ye akoti na kati ya ndako na ye auti koluka mbongo akoti na kati ya ndako na ye ntina ntongo mama na papa kaka esika moko esika mama avandi esika papa avandi yoka tendre yoka bolingo mais papa moto azokolesa mama mais papa aza susu na tendresse na bolingo ya makasi mais biso sikoyo na poto bongo te papa po azwa charge ya mwasi na ye ya 100% na ndimi na nga te baza 2 na ndimi te omoi ke baoyo bazalaka peut-être aosala mosala moko azoganye ebele lete ezobakisa eloko te peut-être baka wana mpe eza nango mais oyo ke mingi ezalaka ata mosusu ata papa azosala leta azobakisela bino mwa ndambu papa azosala mingi mosusu mpe mama azosala papa mpe azosala siko na kaya bongo ifo botiango na mesa donc chaque fin du mois botie mbongo na mesa ou mingi kutu bazala peta mosusu na konti moko mbongo eye boyebi ke na mbongo tozwaka oyo aye na 1000 tofuti ndako tosali bwe mwa dese koti na mwe ya kobomba oyo ya kolia na mbongo na biso mibale non seulement mbongo ya mwasi azofuta nyonso mwasi azosala nyonso tu mwasi azolamba yo ozolia kaka et puis zala respect yo respecte yo impoli banda numéro 0 soko osimbi kofinga mwasi wana marato baninga basi baza kosouffrir na mabala eloko ezosala bango boye mingi eloko esalaka bango ezalaka soni aza na besoin ya kobima me mwe abima te aza na besoin bakabwana me mwe bakabwana te bamama mingi mpe baza na motema ya kibomama ta mosu azokanisaki mobali yango yaye akochange me mobali yango yaye bachangeaka te bambula na bambula sikoyo yo mission na yo mobimbo oyaki na mokili kaka mpona osouffrir oyaki na mokili kaka mpona osouffrir parce que kosala likambo kaka mpona kosepelisa bato te okoya kobela AVC okoya koswana ndako mobimba baswanaka kaka ntango bozo koswana mingi wana bana mpe baza koyoka éducation nini bozopesa na bana parce que bato mingi balobaka divorce eza mabe mpona bana oui bien sûr mais bana yango mpe bazalaka heureux na baparent na bango mibale soki bana bayokaka toujours kofinga mama azofinga papa azofinga mama bozoedike bana na nini malamu kutu papa kende mama wana meka nani kobundana na bana na eta mosusu bana na baoyoka esika bato bazoswana te par rapport boswanaka toujours na miso ya bana bamama bapapa tosala makambo te kaka mpona tosepelisa bato koto wana nga labetaka se te kobala eza malamu eza eloko moko epesameli motu nyonso tu te libala eza bien eza goût mais il faut bolingo ezala il faut harmonie ezala bato mpe bazwaka bakamaradi ebele oui kozala na camarade il faut bolingana soki bolingana na bino te inutile ya kozala kikamarade ndenge mo mpe na libala tosala sembla mpo tosepelisa nani ntango nga yo ozosepelisa bato ya mokili aye kutu na mobali na ye 30 ans sur 30 ans wana oza na 20 ans ta mosusu ya bien 10 ans wana mobimba ya souffrance nyonso to nozokanga kaka motema mpona bato bayeba te mpona osepelisa bato te mais oza kobela batension ozokomela bakisi mobali même chose mobali azalaka heureux te na kati ya ndako na ye mais
akovanda na ye kaka po asepelisa bato akovanda na ye kaka po bato baloba teke aza divorcé mibali mingi kutu babanga amo wana te eza basi nde babanga amo wana mwasi pasi mingi mpenza balinga amo wana te ke divorcé basi mingi balinga bazalaka na kikache na bango ya femme mariée ozozala femme mariée mais oza heureuse te yango wana bamakambo abo eza koya parce que soki tolandi histoire ya ndeko na biso baboyanaki babandaki na bango mpe koboya na mobali mpe akei na ye akei na ye kovandi mpa ya bakamarade esika akei kuna azoloba wi naza bien kuna nakokai kobela AVC tala sikoyo ntina niveau mobali aloba na ndako na ye akoki kobela AVC c'est-à-dire attente ya malamu eza te boboti bana attente ya malamu ezali te mais mama na biso oyo azalaki gentil ata baza koboyana mais touti kolanda ndeko na biso ya mobali alobi nini alobi malgré baboyanaki tata na biso oyo akufelaki ndeko na ye mwana mwasi oyo na kombo ya Marie malgré abengisa mobali azokose comporter mabe nalobi te ke kaka tata na biso moto ase comportaki mabe mama Bijou Dor azaka au milieu parce que mama oyo pa kokai kozanga mabe te on sait pas mama na biso na problème oyo tango akufeli semeki na ye malgré ça ndenge bazalaki susu te na papa na biso la kombo ya Marcus mais apesaki quand même mbongo kende kokunda ndeko na yo donc mama na biso asalaki quand même geste moko ya malamu biso nyonso tu toyoki wana nde ndeko na biso ya mobali alobi donc vraiment tosala makambo te mpona kosepelisa kosepelisa mokili bapapa oeskizinga bapapa bolinga basi na bino basi mpe bolinga mibali na bino donc nzambe atikela biso na mokili kaka bolingo esika bolingo ezali makambo nyonso tu ezala malamu esika bolingo ezali jamais mpenza mabe ekoki kokota mais soki yo mobali oza toujours efiancé peut-être na bandeko na yo ntango mosusu yo mpe mwasi oza efiancé kaka na bandeko na yo kogere ndako na yo ndenge nini parce que ntango tobalanaka mwasi atiki baparent na ye mobali yo mpe otiki baparent na yo oye na mwana wana oyo azali ndeko na yo te bozosala sikoyo famille na bino mibale pourquoi ozala toujours efiancé na bandeko na yo pourquoi likambo moke kaka soki eleki na ndako yo ke koyebisa bandeko na yo parce que ngandi nazala soki ndeko na ngai ya mobali toujours aza na problème na mwasi na ye aza koya koyebisa nga bango mibale bakoki kobongisa na bango menga yango mibali mingi babebisa babelle-sœur na babelle-sœur mitema parce que trop de makambo koya koyebisa kaka bafamille na yo yo sikoyo na mwasi na ota mosusu yo obosani na yango okomi na yo bien mais nani ndeko na oyo ya mwasi oyo oyebisaki ye alati haine abanda kolinga kaka mwasi abanda kolinga mwasi na yo te ntango ye abanda kolinga mwasi na yo te soki azolakisa mwasi na yo ke alingaka ye te mwasi na yo mpa kolinga ye mpe te parce que yo ozolakisa nake olingaka nga te koma nga na kolinga yo donc mibali boyeba kobomba basi na bino bapapa ya kala bazalaki boye te papa ya kala mpona aya kobimi aya vanda na esika banda kobeta lisolo ya mwasi na ye en tout cas nayebi te mais biso mpenza mobali vraimen kovanda bobandi na yo kobeta lisolo ya mwasi na yo epetaka na yo lisolo ya mwasi na yo elobaka na yo mabe ya mwasi na yo ozobosana ke mwana mwasi oyo abozalaka na ye ndako moko ozobosana ke mwana mwasi oyo alambelaka yo ozobosana ke mwana mwasi oyo abotela yo bana donc mama Bijou vraiment lisolo ya ndeko na biso oyo na France ndeko na biso ya mobali oyo abomi mwasi na ye epesi pasi mingi eza lisolo ya liboso te eza eloko ya liboso te esalami ezosalama trop mibali koboma basi koboma mibali nyonso tu so tolandi wana koyokana ezalaki te bambula na bambula bazosalaka assembla moko alobi te malamu kutu natikala veuve par rapport nazala divorcé na boma ye kaka ya ndeko na biso ya mobali oyo abomaki mwasi na ye balobi akendeki na ye ntango abeti mwasi na ye akangi loko azalaki moto abanda osala sport akangi mwasi wana kati akangi ye mpenza donc akei na ye atiki azobouge akanisaki kaka ata mosusu ntango akozonga akuta mwasi yango atelemi mwasi yango alamuki akei aya kokuta mwasi alali wana ebembe na bana mibale parce que mwasi oyo abotaki bana misatu moko deja balobi azalaki deja mpe age azalaki abala mundele donc aye kokuta mwasi na ye na mabele akufi na bana mibale batelemi wana
ye moko ake kotika akendeki komitika ipare na maboko ya bapolisi. Donc bana wana mwasi wana azokufa na bana na ye mibale batelemi wana dosiko bana wana oyo batelemi wana bana na ye wana est-ce que vie na bango ekozala malamu? Bana wana batikali na mauvais souvenir ke papa obomaka mama na misu na biso. Est-ce que bamindele bakozongiselaka tata wana kutu ndenge eza na ake prison? Siko bana wana bakende na famille bafamille wana est-ce que babokolaka bana lokola bana na bango mo bamindele babokolaka bana na biso malamu vraiment te? Batikela ba laisser aller moko boyo ekende ko bebisa bana ke yo mama na kati ndako wito la sa bana bolingo nyoso toza nango besoin nazo pesa mais laisser aller penza ya nyoso tuté oye ba ke oui et pas la biso so na bimi en tout cas il faut na zonga boy bango kuna ba mindele bazala na batikela bana ba liberté moko bo mundele mwana kokolo ba kenaki kola le pa ya copain na ngata une semaine akena ye parce que ba yebi ke oui Mundela oyeba ki a mwana ngate. C'est comme ça. Malgré Mundele ce qui a eu responsabilité à mwana a oboko la yo quand même par rapport ya mutu mundu biso mwana na yo te batu mingi ba yambara bango ozo yamba mwana na ya batu tam susu na hypocrite ya onde mtezo sala ke biso ba ke de tokoma komi boma na ba mabala olingi na yo te mais ozo sala ka ke po batu ba mona ke olingi na okozwa mwana wana teme ozo sala kaka po bato ba mona ke na bokola ka même mwana mutu. Donc biso batu mwindu toza ba hypocrite toyebi ko vivre na ba mabala na biso te parce que toza ko vivre mabe likambo soki bozo yo kanate bo sololi bo bongisi soki bozo bongisa te bomoni ke moya ko bongisa ezalité c'est mieux bo panzana. Divorce ya ba mindele ezala nango pas mal. Ndenge moko pe biso batu mwindu tozwa kaka je eza na ba femme seule nyonso tuté bazo souffrir parce que mingi baboya ba banga ka na boma libala te na ya ozala femme seule bazo mona pasi non nyonso tuté wana ezala na mutu yo moko soko tie makambo susu na mutu nde ko souffrir. Ya les ba femme seule bazala sage ça na très bien. Alambi allié il s'agit au mélamoi maïna meli maïna donc il s'agit au mélamoi kokana meli kokana ya sukola matine na beto lali na pongi dodo par rapport au soin na kaka par rapport mutu moko soki ya bandi ko ambete yo soko moni elongine mote me vimbi pe soki moni elongine yo mote me vimbi siko to vivre boti wapi yo so moni neti oui nemi na ngaka azalia. Quand on a le bail na bino ne bandeli mobala za na besoin za na mwasi oyo azo ko s'occuper na ye yo zo s'occuper na mwana batute bo kanga mabo vanda ati wapi ndenge moko pe na mobala zo s'occuper na mwasi na yo te tika ye avanda ye moko tamsu nzamba opesa ye chance ozo su mobala banda ko lengela ye na landaki lisolo ya ndeko na biso ya donc ndeko na biso mo na France abeta lisolo alobi mobali na ya liboso bande ko s'occuper na ye te nzambe na ya pambola ye kana makambu oya ya lisolo ya mama na biso Marine nga kufine ba mama balobi nzamba pambola ye azwa deuxième libala na ye mobala pesa ki respect babilo mo ndengwana soki alandaka kaka miso abatu mbele ta mususu ye pa aleka pe na makambu oyo mobala ona pe bande ko beta ye makasi meta mususu mbele lo asatika biso akufa na ye. Lelo ko beti mwasi lobo beti mwasi tam susu ozo oboma embala moko te ba ku oyo beta kai eza mibali mingi so azo bunda na azo kansa so bunda na muninga na ye nani mobali ko beta mutu ko beta tam so beta na place mo ya mabe donc botelier maladie plus tard tam susu lelo bo azana ngote me lobi akoki ko bela kokene wala toujours na bakanda o vimba lo kangika yo belle attention ba domela bakisi chaque jour ba femme seule nyoso tuté bazo souffrir ba femme seule o bazana bango bien bazana bango heureuse bazana bango ndenge mo pe ba mibalo bakabwala basi nyoso tu ba souffrir te ba mususu kutu ba sepela na bango kutu na ba vie wana par rapport o vanda na mutu moko boyo kana na binote bozo vanda ka pona bo sepelisa bato. Donc totika ba hypocrisie totika ko sala ka makambu pona batu ba mona ka biso toza danger
kombo wana ya marié oui ezalaka bien mais il faut bozala pe malamu na kati ya libala so boza malamu na kati ya libala te ça sert à rien nzima na babenga o divorcer par rapport au nzima ka kashi wana ya kifam ya femme mariée hein nzima na yo kashi ya ki divorcer par rapport aux alaraka toujours na omelara toujours ka bakisi avant olala oza divorcé et utakini nazala ki marié oza les gens na grâce bon ba o kutu banda bala bota banda abota ma bala na été wana siko to benga bango bana ba célibataire ti na âge so ya 40 à 50 ans célibataire mais ozalaki okoma na yo célib okoma na yo ozalaki dans aki marié okoma divorcé ozalaki marié et simbité tu laisse tika bato babenga bato donc obo apuyaka toujours mutu soki ba osala ye mabe bino boza ko apuye kaka ngapela lobinga pe na yo osala assemblage mutu benginga na lobalanga ka bongo ya bozala kaka mais yo moko mutu il faut la maître ya vie na yo oyeba mabe na malamu wapi mabe hein ko mutu kozala zoba te yeba mobalo azo vivre na ndenge nini mobalo azo bénéficier kana nga na bénéficier na yete tina mobalo nga ezani ka pona pantalon lati tous à la sage ma femme celle boz à la sage boz à la nabino ko tuteke o donc na sala mabe parce que na tika la femme celle au sala mabe po tika la femme celle oui problème ezana ngote ba oyo surtout bazana libala na bazana kati anda kwa libala bazana bango pe ba hésiter bazo sala nde semblant bazo sala wana nde pona do bazo sala ki hypocrite pona batu ba mona ba baza bien mingi bazala la bango bien te kozala moi ça mutu oui ezala fier makasi mais il faut toyokana il faut peo linganga mobali mususu banda bala yo atiao na ndako ta mususu 2 ans pa balinga yo ba mikolo etikala na lingaka na yo te mais bobanga abo kabwana ye pazo lingaka basi pala azo lingaka pe basi par là donc akoma na ye ndengwana pola ni parce que sepela na moi c'est wazala na ndako te moi c'est un yomo po yebiki mobali na walinga yo te mais ovanda kaka tam su c'est pas ya moi mobali wana yo zana mabe mais pas ya mobali mususu akomona o danger grave tam su kuna de sika ba okene ko pesa o peta valeur par rapport ya o zo peso valeur te to bande ko to yeba to sala makambu toujours mama bijunga na lobara sala likambo eko sepelisa yo sala likambu oyo ko sepelisa yo ko sala likambu te opo nazaki na pasteur na nga moko abanda koloba na nga bongo sala likambu oyo omone za bien pona yo sala likambu ezo sepelisa yo ko sala likambu te ke pona bango ba sepela parce que mokili ba sepela na opena makambu atozo sala likambu bien ba o sepela na bango pena makambu na yo te donc inutile na sala makambu ka pe bino bo sepela bo sana sala makambu nga mona moni ki naza bien so bino bolinga so bolinga te je m'en fous avec vous parce que vie a mutu za maboko nzambe donc c'est ça mingi baloba bango baza mabe me baza na bango mabete mingi ba pesa bango ba cacher ya basi ya bango bulu basi ya bandumba baza na bango bongo te mais siko bino matu bolobi na bino nga na mutu wana le yebi kazana e bongo te siko. Et c'est vraiment yo bazo balo mama biju na loba lisusu baloba yo na mabe me kuta mela yo te so bango bazo loba tika bango baloba na bango tika bango baloba donc c'est ça conseil mama biju d'or na kika kopesa na mkola lelo toza la biso soki omoni kezo simba te c'est mieux kokabwana c'est mieux kokabwana libala ezala bien ezala goût yo na mobali no bo tambola même morale. Donc na ozota la théâtre binomi balé bo koti bo binomi balé bo kei bo binomi balé bo sala moi c'est sala soki moi c'est oza soki osala soki musala na suka sanza oyena fiche de paie na likola mesa mobali paye na fiche de paie na likola mesa bino na bo sala calcul yanda kunde nini bo sala ndeni bo totangisa bana biso da ba diversité ndeni to bombela bango quelque chose ndeni to sali sa bango ba permis de conduire ezala batata mususu ayebi kututeke bana basala permis de conduire pona ka bana na mama wana zo ambona na bango ya bambongo na bango ba leta ba pesaka tata wana etalie kutute etalie te yo bundana na ngoka yo mo soki okoki se po okoka te etalie opekaka mbongo bana nde makambu lokola mama wana zo ambongo bana ye kututata wana donc ako contribuer na eloko te
mais yo olambaka ye aliaka asalaka mpe mbongo na ye atiaka ngo na poche ya ye moko sikoyo tala baproblème tala makambo. Donc tozala biso baka oyo eza kokomela biso mingi parce que tozozala biso mingi tozolinga tozozala bateti likambo mpe ozomona ke ezosimba te mais ozolinga kaka koforce sikoyo baforcaka likambo te. Il faut pas koforce likambo bolingo baforcaka te motu mosusu okoza oboteli ye bana me alingi na ye yo te kala tomande koloba ke libala oyo eboti bana epanzanaka te. Donc basimi bakasa so na boteli mobali nde azokanga libala non libala ta bana baza ebele so pe lobi panzana ekopanzana nango mwasi mosusu pe ta mosusu boboti no mpe na mobali te me bolingana na bino makasi bovandi na bino eza peke eteke kaka o mwasi wana lokola yebi kolamba danger akanga mobali na ye non. Soki bongo bamama oyo ya bamalewa wana oyo balambaka kitoko mingi mbe baza na mabala mais okamwa kaka la plupart ya bamama ngo balambaka makusa grave baza na bao bacélibataire. Donc elingi koloba ke donc bana bakanga libala te donc bato balambaka danger wana bokanga na bino mibali te parce que mobali soki alingi mwasi na ye ata alambaka biloko ya mai ya supu mafuta likolo mai na se olinga na ye kaka nomona kaka biloko wana kaka bien. Donc nini lisusu baloba oh il faut zala soki ndenge nini soki danger soki na mbetu soki place nini non c'est que bandumba mais balinga bazala bacélibataire te bandumba nyonso tout parce que ndumba yebi vraiment ko flatter mobile ndumba bandumba nyonso tout baza na bamabala la plupart ya bandumba wana batambola balinga pe babala bango me bako moyen ko donc bazwaka chance wana te pona kolakisa bino ke biloko wana nyonso tout wana balobaka ekanga nango libala te eza kaka mobali oyo nzamba atindeli yo eza nango ka destin et puis boza na bino ka même moral bosololaka na bino bien parce que couple oyo ezangi dialogue eza couple te couple eza ka lisolo eza dialogue mwasi na mobali so basololaka te tina ki couple eza te mwasi na mobali fo bosololaka sala yo mama ozo talanga obandaka kosolola na mobali na obandaka kosolola très bien monde bolingo na bino ezaka bien tant ka dialogue esili dialogue eza lisusu te bolingo ekomi bolingo ebebi foyer koti pito pale mwana na mwana bendana parce que dialogue ezalaki lisusu te dialogue ezalaka bien na libala dialogue eza vraiment kisi ya libala il faut mwasi na mobali bosololaka mobali il faut tiaka mwasi na yo ka na makambo azosala eza très important par rapport au beta ekara so ozobeta ekara oza kobebisa. Donc mama Bijou don ayaki ka kopesa moi conseil oyo par rapport ya lisolo oyo ya oyo ekweleli biso na France ndeko na biso ya mobali ndenge abomi ndeko na biso ya mwasi epesi vraiment pasi makasi mama Bijou don alobi vraiment biso surtout bana bandal toza desi na comportement ya ndeko na biso ya mobali parce que balobi aza mwana bandal avandi na avenue nzobe be Shilong balobi entre deux avenue wana mama Bijou akoli na bula donc avenue batangi eza pembeni nanga iskanga na kola donc epesi vraiment pasi makasi koyoka likambo oyo ndeko nanga Richard Kiangata aza penza ya kosepela te parce que ya ayebi ndeko na biso ya mobali très bien balobi pe Mati Mosi ayebi ndeko na biso ya mobali très bien donc epesi biso vraiment pasi biso bana banda to sepeli na acte o ndeko na biso asali te parce que eza vraiment eza penza le kumu ya bana bandal te bana bandal toyebani tozalaka ba agressive te bana bandal bazalaka na bango doux donc mwana bandal aboye vraiment nayebi te soki satana nini parce que tokomaka kokosela ba démon. Donc tozala toujours bien mama Bijou do alobi kozala femme seule ezate ke il faut ozala ndumba kozala femme seule il faut teke ndaku na otika ngo polele mutu nyonso to akota ndenge alingi eza na ba femme seule mususu baloba ke pantalon mobali ekota na ndaku na ngate pona éducation ya bana na ngai parce que ndaku ekotisa ba tata ebile ba tata ya ye tata ya ye ezala ndaku malamu te bana bazala susu na éducation ya malamu te tika e tata wana o yake akende ko s'embrouiller parce que ye azana charge te lokola yo mtu tikali biso ba mama to tikala na charge d'abord soko tikali na charge oyo baki bana oyo ngana zana bango
bango ndete ke batinda nga nazwa bango na mokili. Donc nga moko mtu na linga ko bota bana o il faut na assumer responsabilité na nga bana na nga bakotika la komona ba pantalon ba tata misusu na kati ndako na ngate lokola nga na tata na bango esimbité nazo bokola bana na nga. Il s'agit à kobala na kobala mais tangu naza kobala bana na nga bazomona mbala moko mutu moko aza responsable pona mbala moko. Avant pena sala yango il faut nini il faut nzambe a conduire nga ala kisanga mutu moko oyo na ko partager na vie nga les restes à vie nga o nzamba pesinga tina ko kufa nga na tata wana mais ba va et vient ba tata ba pantalon ya ba tata na banda kunanga ekozala te zala na yo poser vanda na yo bokola bana na yo osala na yo mabete parce que place au outil ozala ki na yo resté ndenge moko peka na ba papa c'est la même chose hein bino kutunde ya kobala oui obimino na ndako ya mwasi wana kende na obala ba mwasi mususu kota déjà na ndako ya tata moko atikaka pe be tata nga sakufa na yo remplacer eza na ngo problème te yo za na omona mobali mais maman il faut la sage hein il faut la sage bande kunanga ya basi donc ce qui est loko ezo simba te il faut pas forcer hein ko forcer te eloko nini kaka eloko nini mobali wana monisaka o pasi mobali wana lingaka yo te mobali wana zwaka basi par-ci par-là mobali wana ndumba grave hein mobali wana yo bombaka ye kaka yo mto salela mobali nyoso yo kaka yo mto salela ka ye tout sikota mo yo salela ye tout na part na ye il fallait quand même ye pas zongisela ka yo malamu siko yo mto salela ka ye tout malingela ka yo lisusu kaka bambanda soka bandi ko finga yo on dirait donc yo kutoza elo côté ye azomona yo elo côté mais place mususu wana hein mutu ala komona yo eloko et puis il faut ka kotika nyo surtout na maboko ya nzambe bato bazala oboya nina mutu lelo lobo zumu bali pourquoi au moins que ezala destin mususu ko yipe ko zoye mobala ngope bovandi na eti oya kumoko akufi mususu akundi muninga mais ça ba musu ba sala bon pona bato mokili ba mona e danger pona bato mokili ba mona e ke wi na boya ki na intel ngao na remplacer intel ali kambuni mama bijwa lobi bo totika ko sala likampo to sepelisa bato sala likambo eza bien pona yo bon finga nga etula etalibino bolo baki ba boya ki yeso ki na intel etalibino parce que vérité za la kana motema mutu moko. Donc makambo mama bijudo azo sala ezaka ngana nzambe na ngezana ngana mutute o nyoso tu bokoloba etalibino na nzibi kutu babenga ba nzibi kutu batu babenga yo etula par rapport au changera ba mibali par rapport au que nous kozwa n'importe quel mobile parce que mama la biso donc moi na liboso il paraît ndenge mama bijudo ayoki abota kina tata ya uti ko boma ete azaki na mobali na ye akei Congo kande balobaka donc esika bolingo memi bolingo memi akiko bengisa tata oyo abomie na abengisi à partir à Congo memi na poto moi ça memi na poto okomi awa mama ye mo azo bande ko lobaki moi ça ngo azo kale ye pona azo soki ba séjour ya malamu kende sala musala ta mususu yo moko sala musala pour mundele a reconnaître yo siko vandi na kati ndako mwasi asalaka ata so ba pesa ki ba 2 ans on dit ma séjour wane banda ko mataka na sima mwasi non biso en Allemagne yo moko yesa pe séjour na makasi banda ko sala ba misala ezala batu na yebi mwasi apesa ye mukanda mais ye mutu wana mwasi kutu atikala ta musu na ba indéterminé mais ye tata oyo ba pesa ki ye mukanda na mwasi comme si mukanda na eti na nationalité na force na ye moko ya musala na ye moko na force ki gigolote parce que soki ovandi na ndako ozela kaka ke ngande mtu romatise la yo ba séjour et comme ati indéterminé et comme ati na nationalité non yo moko il faut bima okende musala na yo donc c'est ça ba pesi yo pas allez yo moko siko ba mobile moi c'est abali yo moi c'est za française abali yo oye yo moko siko kolisa mukanda na yo ba peso ba mondela pesa ke 2 ans na sima mwasi komisa yango ekoma indéterminé comme nationalité na ndenge na yo ka moi ça la nyoso tout est non ba mama toza la sage toza la biso parce que
d'abord avant mutu alinga yo moko milinga hein yo moko milinga penzo vandi pe ande nga mama bijudo na vandi bo nga na abidor nga na la patronne nga na tout yo mobali moko boye banda kofinga nga o banda kosala nga boye o bizwela nga bambanda o sala boye non na divorce hein ka mutu moko te mutu azala na faute ba faute ezala na won tam susu ya batu bango nyoso tu mibale mais biso basi mingi tozala na komikitisa tozala soumise kande na yebisi bino na lobi ke basi mingi baboya kalimkambo wana ya kozala divorcé asepela kaka baza na caché na bango wana aki marié so moni mwasi penza a lâché c'est que donc a lâché penza so mwasi atiki c'est ka lembi obanda ko ya ko banga ozolala ya lala lokwa akoma na yeko lala soki na cave lokwa akoma olala soki na chambre bana okomi soko olali na chambre kangi porte pozo banga noki na bouton ko ya ko chubo mutonga soki bana bazate botikali bino mibale mutema na yebi ndeko mo banda ko loba mobali abimaki mobali akomaki na mobali banda atikala mobali chambre ya kota na chambre ya mwana komi kolala na salon bazaki na ndako a 2 chambres siko botu na ngani mwasi wana zaki ndeni so mwana nazali bana so bazali pa bazaki na bana mibale donc chambre ezaki na baya bana na bongo na mibale donc ye sikoyo abotoli bana chambre bana babimi na salon so bana na bango bazali ndako eza na ambiance ndako eza kitoko so ka bana na babimi mama na ngai mama wana komi mal à l'aise donc mama wana ava bana babima webisa bango lo bibozela ngaso na koti na chambre bino bobimi so ka bana ya koti na chambre kangi fungola choko ale bana nde babimi mais soki kaka bana wana babimi ya tikali na tata wana donc neta kende kokufa bon siko wana vie do aomona tina simaka lokwa bana ne bakei ba boma ba kochuba embeli ba kotumba wana eza vie wana eza vie te mais ba wumela kisiko na vie wana basala kisoki ba ina ne bazalaka na vie wana 2 ans 3 ans vie wana tina lelo ba continuer ka vie wana nyoso tu bazoboya koboya na pona ni pona misu ya batu pona batu bakoloba siko mobali ala la place mususu mwasi ala la place mususu mobali akomana ba makangu yo siko mwasi soko zui makangu mwasi wana ndumba yo pe ovandika nde wana yazozo ba makangu na ye azouta na ba azoya na babuzoba na ye awuti na ba makangu na ye awuti na masumu na ye koti si ona kati ndako yo pe ovandika wana wa sonika pona boka bwana ndengo bata marawana so bana bazali te moyebo ovanda na salo ezate mukole ezali kandi kozala aka wana ndenge ezala aka ke okangaki porte tamso kanso kangi porte bien te ya côté lo koko tumba oti soki pasaka na esprit ya mabe ata bana ndenge bazala kana so alinga salo mabe osaloka ya mabe tata wana tata wana abomaki mwasi na ebana mibale bavandi wana toluka tozala ba heureuse toluka tozala ba heureux parce que vie ezakaka moko nzambe mutu ayeba destin ya mutu nzambe mutu ayeba ki mwana mwasi akei na mokili pona 50 ans pona 100 ans pona combien tam sous otikali na moi 5 ans moi 10 ans ya vie vivre pe vie na opéré vivre vie na opéreuse bana babunga na bango mutu te tata wana oya bomi mwasi na yeba ndek ba camarade na yeba conseiller ki yeba bana na ba obosa na yo te bana babunga mutu te ba obunga tata wana te yo mama wana kozala na bana na ozala ka sage oboko la bana kitoko la ligne de bino mingi nyoso to akoloba na lobby vraiment ezali solo moko ezali loko mo esalami et baloba déjà maïsé sopani donc tokoki kolokota yango te parce que ndeko na biso mo sasa que son âme repose en paix mes condoléances na ba famille na ye kane na ote koloba na vidéo o eluti koleka na sala ki vidéo mo na bombaki eloi parce que na ndo sala na butu ndeko na biso ya mobali akende penza na lifelo prison akokende soki ya vie akende donc parce que ndenge aza wana mutu moko aza na ntina na ye te mutu akobetela ye maboko ndenge abomi ndeko na biso ya mwasi aza te donc akende mpenza na lifelo ezozela ye et puis prison akosala
ezala ta penza ke vi na ye mobimba azalaka na kati wana mais mawakana bana o batiki bana o ndekola biso ya mwasi maria tiki donc mawa vraiment parce que bakokola na bafamille au moins ke balobi ke ya na bango mwasi abala mundele soki kutu yaya wana korécupérer ata baleki na ye ekozala bien makasi par rapport babindele bazwa bana wana. Mes condoléances nanga ekoma na mutu nyonso to ayebi ndeko na biso ya mwasi courage na bino mama Bijou D'or alobi te akaka biso ba oto tikali ete ya mwana mwasi oyo zomona nga soko za na kaya ndeko na biso bien mobala betaka yo c'est le moment ya kovandisa ta batu soko ligi mobali na yo ligi ko perdre molibala na yo te mais kana ko vandisa ta batu soko sala ngo te sala yango mais kana ko solola mais kana nko bimisa oyo ezala kati ya motema na yo yebisa bandeko na yo yebisa bandeko na ye bameka kopekisa ye parce que vie eza moko soki azoko continuer azoko continuer na ba comportement oyo ozolinga te okoma étouffe okoma lokola mama koko souci elata yo okoka suko sanola suki te donc okoma bizarre pona ba comportement ya mobali wana c'est le moment parce que vie ezala bon vie eza bien biso monde mtuto ya ko compliquer yango vie eza nango malamu mikolo nzamba pesa soki souci eleki oya kokufa avant oya kokufa avant otiki penza mokili yango otiki peye tala la basi mingi bakufa mibali na bo babala kala te par rapport ya biso kutu basi to vandaka na yebi mama moko ba yelinga na mutu tina lelo depuis mobali na ya kufa ba 14 yango ba 15 avanda na ina onu papa moko ta kota na kati ndako mais soki ezalaki papa yo mama yo kufa boye kutu na ba divorce ya pamba divorce yo kaka ata mususu moi sina rabi bana intel nous ana ba preuve te ozala na ba preuve te donc divorce ya pamba kaka esalami kaka divorce ya pamba be séparation esalami kaka poum une semaine on a papa okokata bimisi mwasi mususu ndenge mo peka yo kufita yo kufi boye bakundi yo kana kati ya mata ya nini ya matanga wana tangu so bandi deja komona oya koki remplacer na yeye da komina wako zwa oyo une année c'est beaucoup papa bali 6 mois bimisi déjà moi si akokovanda ye moko ta bali na ye donc au divorce une semaine bimisi moi si mususu bongo siko batu déjà bazala bongo mibali bazala la plupart baza bongo siko mutu aboye penza yo kovanda penza okufa pona ye okovanda penza okufa pona ye so simbite mobali d'abord il faut linga mwasi na mwasi pe faut linga mobali mwasi à partir ya bolingo de soumise ekotaka so mutu azomona ko linga kaete osala makambo ya linga te soumission wana penza tina se et comme akozanga biso basi apoto baloba biso toujours tozala basi mabe non basi baza ko souffrir banda kuminga ba mabala o basi baza irésisté au moins que muki na Allemagne na Allemagne on dirait moi basi baza moi mibali baza moi mutu mpe na se par rapport ya ba France ba Belgique ba Londres il paraît mibali ya ba France Belgique bazala tout likolo lisusu makasi na Allemagne penza so moi papa mususu penza ba se respecta habitu eza na se surtout na ba mboka oyo ba makambo ya ba nganda ba nini ezalaka nango te mibali mingi baza mitu na se par rapport ya ba mboka oyo bosala ba coin ba nini mibali bazo bosa na penza ba rôle na bango mobali mobima banda kota na maison oyo bimaka te soka uti musala kebwa uti musala lekibwa uti musala zongibu donc na kati ya ndako bayebaka te kitata zalaka mais na Allemagne penza ba mboka ya Allemagne ya misika na ba témoignage ba tata penza bazala uti ne pe ya musala ndako na ya uti musala pe ya ndako na ye donc ba tata bo musikonde bango bazoluka. Maman Bijou D'or dans le bar toujours bozala na bidor tu vis bozala jamais de si biso to beta ma solo donc maman Bijou on appelle ça na ka concert c'est na lobby likambo moko e blessé yo o sepeli na makambo na lobby te en tout cas au limbisi parce que lisolo na lisolo za na modèle na on na betelaka o limbisi yo zwaka oyo kozwa tika oyo kotika maman Bijou lobby zwaka oyo ko sepelisa yo o mone sepelisa te en tout cas o tiki na yo otiki na yo inutile otia commentaire ya mabe inutile otia musapina se telanga kaka j'aime telanga kaka commentaire ya malamu pona maman Bijou D'or azwa toujours
azwa toujours makasa oyo apesaka bino conseil. Mama Bijou d'Or na lobby Bidor TV nde makambo. Soko s'abonner te s'abonner na Bidor TV. Donc nazo pesaka merci na abonner na ndé bozoko ma toujours ebele bo continuer ko s'abonner massivement. Moi sinde mutu, moi sinde mokonzi, te moi si mokonzi te bolimbisa. Moi sinde makambo. Moi sinde makambo po biso de to botara bango. Nga biso ne to botara bango. Nga ne tu la pesi au vie. Na bombe na libumu 9 mois. Moi ça za maman, moi ça za tout. Donc moi si so nzamba pesi moi ça malamu okopambwa. Moi si so kaza moi si penza ya mabe okopambwa mapete. Basi bazala donc basi bazala moi ça za flair na kati ndaku na ye. Donc za moi si na mo ya bien, za moi si na mo boye, waza moi si ya ba chance, wa sala makambo sali makambo pe makambo simbi. Eza mapamboli. Eza mapamboli moi ça boteli obana. Il faut pesa moi ça na respect parce que moi ça za maman. Vous allez toujours na Bidor TV, vous allez jamais de si Mama Bijou d'Or à lobby chaque vendredi na 20h30, vous allez wana boyoka o Mama Bijou d'Or à Koloba, ce n'a raté vendredi na kede na tam souti samedi na 20h30 à cause de ça na loba pour s'abonner bo fina proche wana la notification et ça lokola ngonga église fina yango ceux qui Mama Bijou d'Or atindeli ote au mona biloko nyonso tout Mama Bijou d'Or atiaka lokola mama na biso Mama Louise na kolol azala Mama Bijou otie loko boye otindeli te ya samoni bato abonde tozolinga nalingi bino mingi mbote na bamosi tu esika bozali Bijou mosalinga bino mingi Mama Bijou d'Or alobi mbote na baminanga parce que ba misusu bakomosilika mbote na ba camarade nanga tout yebi kozala ka camarade ya Mama Bijou d'Or azali na ba camarade ebelete mais eza na la polémique mo ezobotama awa ya on alobi mbote na ba camarade nanga tout ozala rami nanga Mama Bijou d'Or na linga ko mingi nazo compter na ba soutien na yo partager vidéo j'aime na yo commentaire na yo et ça la bien. Si vous avez un congé na Congo, contactez Mama Bijou na numéro na ngeko bima na suka. Mama Bijou d'Or na zala nga musala na bino, na sala nga musala pour les sepelisa bino, na sala la bino ba publicité. Donc pesa nga publicité na on sala ndenge yo kolinga. Ndeko nga ya moi sa pesa nga publicité, apesa nga maison de passage eza na Matonge na Irebu na A37. Alors Mama Bijou d'Or sala nga promotion à maison nga. Grâce à promotion Mama Bijou d'Or azo sala place en décola biso zala toujours plein. Mama Bijou d'Or abi ande makambo. Donc olingo ke de congé contacter nga zwa déjà place na yo, kanga déjà place na yo parce que ba place eza mingité. Donc kanga place na yo sinon tango ko benga Mama Bijou d'Or aloba na yo place ezate. Tango pa pona okuta na ba makambo bongo te zwa ka place na yo e benga Mama Bijou d'Or avant. So okende Congo na décembre. Et non so okende Congo na juillet. Et ça, tu vas faire place en janvier. Tu vas faire place en décembre. Si vous avez en juin, Mama Bijou d'Or a place exacte. Le Mama Bijou d'Or c'est un miracle. Miracle les moyens au salaire ils à la caté. Donc bande quoi décembre va comme déjà kobima. Benga Mama Bijou d'Or ça déjà réservation pour en décembre. Ça la réservation pour en septembre. Ça la réservation déjà avant. Mama Bijou d'Or a net oya okuta ba place. Ezalité ba publicité na biso ozala na suka na kati ya publicité na biso tozali na boutique na biso tozoteka bilamba bomoni robe onga na lati aza mwa robe mo azaka futur sali boye tina se aza na eka single donc robe oyo ezokota kala mingi te na boutique na biso benga sala pesa taille na yo o na lati on dirait fait la M. Donc, pesa taille na yo, toza na L, toza na M, toza na S. XL, on dirait zali pewi. Benga, pesa taille na yo, to bombe la yo robe, pona, kala mingi te okota na boutique na biso na Irebu. Yo pende ko ya poto. Net ici ko ezana na poto, yo pende ko ya poto. Zala besoin nango. Komela Mama Bijou, to okoti songo zala oka muki, to okoti songo ata na enveloppe a kaki wana, to okoti songo, to poster yango tie siko vandara. Benga Mama Bijou, commander robe na yo, Mama Bijou d'Or a de la yo yango na poste. Si ko soto komi na ba juin, juillet, robe oyo kozala lisusu te, nyonso te okende na Congo. Wala siko ba na Congo, ozeli yango na juin, juillet et kozala na kine. Boutique na biso na Irebu, tozoteka bilamba, totekaka nyonso na Irebu A37 eza na place ya maison de passage na biso. Donc mingi avant kokende batu babenga Mama Bijou d'Or abengi batu bazakuna bafungole le porte côté parce que portail ça toujours ya kokangama
benga mama bijou so za besoin de visiter boutique okuta babilamba ya modèle na modèle. Tous la voiture à location na biso so za besoin ya ko louer voiture à partir à Congo, tous la voiture na biso et kenderepe ko zwa bana poto soko uti na poto oye en tout cas obengi mama bijou lobi na ko kita jour boye na za besoin ya voiture na bino en tout cas to kende ko zwa na aéroport ata lali na appartement na biso te to koki ko ya ko zwa pe to tiki au place oyo ko lala. Tolinga surtout ba o mingi penzo lali l'appartement na biso o louer voiture na biso ya kozwa yo en tout cas ba wana ne tozo linga ba monde bu mais la penza parce que bozo matisa musala ya mama bijou voiture à location ezawana donc boutique na biso ezawana contacter mama bijou pona biloko o na tangi donc mama bijou na zana ka pona bino mama kande na lobi lisolo na nga oyo epesa biso mayele tozala sage to sala makambo te pona voisin asepela kosala makambo te pona sepelisa famille nanga po famille nanga ebino bolingi ka naza na libala mais na kati ya ndako makambo nga na mona bino bozomona te nini mo bato baloba ndako ovanda te ba place etangaka te et puis ezalaka bongo parce que basimi balingaka te des fois ndako na ye bato bayeba moi si openza aza sage akoko vanda na likambo ta 4 ans boya na kati ya ndako ta boye na balebo kuti penza mama zo seka mama zo solola tant bino ka bokei mama azongelo yokanga papa azongelo yokanga donc na ezande ba éducation ba édika biso batu mwindu presque tout aux na éducation wana donc to bomba makambu yangwana ele kapete ya kubomba wana yangwana ndezotinda biso to kufa obombo meki ko supporter so omoni kezo simba te yebisa batu so yebisi batu azoyoka te en tout cas boboyana. Na lingi bino mingi bozala wana chaque vendredi na 20h30 bozala jamais dessus mama bijou do alobi contacter nga so bozala besoin okende congé na Congo okozwa maison de passage bozala jamais dessus na tieli bino publicité na biso na suka donc merci na abonné na ngabo continuer ko s'abonner massivement bisous. Oui nga na Zabidor bijou Bidor TV. Donc robe oyo kala mingi te zo koma na boutique na biso na Irebu na Matonge ezati na makolo bozomone donc parce que bana balali mito filma zate benga sala commande ya robe na yo eza na ngoka na 35 € ya pamba à partir ya Congo eza na $40 boutique na biso eza na Matonge na Irebu à 37 sala commande na yo okozala jamais desi ka eye na kati ya Matonge maison de passage na biso ya goyo maison de passage na biso eza na ba climatiseur ezali climatisé maison de passage na biso eza na Matonge na Irebu à 37 maison de passage na biso toza na ba appartement où ezali ya 2 chambres salon cuisine tous les 2 chambres wana eza na ba toilette na kati maison de passage na biso tozali na appartement oyo ezali kaka salon salle de bain chambre na cuisine tozali lisusu na appartement na biso oyo ezali appartement ya pamba lokola chambre na toilette na oyo salle de bain na ona kati chambre oyo ezali ya pamba oyo ezaka na salle de bain okoyamba bapaya na yo na kati chambre oyo ezali chambre salon cuisine salon ezali ya munene comme okoyamba bapaya na yo na kati comme okoki koyamba bapaya na yo libanda mai na biso ebimaka kitoko courant na biso toza na balune ebele toza na groupe na biso soki courant ekei totie essence na kati ya groupe ndako na biso ezali sécurité eza la sécurité ya makasi maison de passage na biso na Matonge toza kobenga. Salut, j'espère que vous allez bien. En fait, c'est plus pour les diasporas. C'est donc qui veulent passer leur séjour ici à Kinshasa. Alors pour tous vos déplacements, il y a une voiture à louer qui est là, marque Hyundai. La voiture elle est confortable, donc climatisée et tout. Donc la voiture répond vraiment aux normes. Alors pour tout contact,
veuillez contacter Bidor TV au numéro qui suit, plus 49 17 85 52 23 11. Donc je réponds pour une meilleure compréhension. Plus 49 17 85 52 23 11. Donc la voiture elle est là, marque Hyundai. Donc voilà. Donc ici nous sommes à Kinshasa. Donc pour tous les diasporas, pendant tous vos séjours à Kinshasa, voilà, la voiture elle est là pour vos déplacements et tout et tout. Donc partout où vous voulez y aller, la voiture elle est là. Donc vraiment, veuillez contacter Bidor TV et vous ne serez pas déçus. Merci et bye.